périt faute de connaissances, le dit la Bible. Cette connaissance, nous vous l'amenons avec de très belles informations sur Congo Source Télévision à travers nos émissions comme celle-ci, une émission présentée par Dan Mosengo, votre humble serviteur, autrement dit Kabila, dans cette très belle émission Buzz avec 2M. Avant de commencer l'émission et à présenter mon invité d'aujourd'hui, je tiens à remercier mon équipe technique qui est bel et bien composée de Gloire Kiamouini, Beni Mafuta, cette agence Libota Centrale qui me suit partout pour vous informer très bien à travers ces émissions, à travers cette chaîne Congo Source Télévision, que je vous demande directement de vous abonner massivement. Aujourd'hui, derrière la caméra, c'est Beni Mafuta, un des kings de la réalisation. Je tiens vraiment à lui remercier par rapport à sa disponibilité et aussi par rapport à son savoir-faire. Qualité image ya kitoko, vous allez kozabisika banso ezalinde Beni Mafuta yini mutazali nasima ya caméra. Je tiens aussi à remercier de personnes vraiment spéciales pour moi, Stella l'américaine, Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj, réunis dans une seule personne. Stella l'américaine, Peshombote Bisika Ozali, la taille et l'élégance qui trouble les femmes. Ndenge Lubanango, papa chéri, viendra Goliath na France, Atonda Yango, na Pessi Pembote, Trésor Tilulu, le banquier riche, aux États-Unis, na Pessi Mbote, Mutambongo et Belé, Morgue Mbongo, na Pessi Mbote. Aujourd'hui, Dan Mosengo reçoit pour vous Jonathan Baforme, un de Paulin de Robino Mundibo. Avec lui, nous allons vraiment essayer de balayer l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de tout, sauf de rien. C'est lui, Jonathan Baforme, qui est mon invité d'aujourd'hui. Un quotidien invité Nanga. Je vous demande de vous abonner massivement sur Congo Source Télévision. Bonne Jonathan Baforme. Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Tout est bien parce que si on a chiffre 9, tout est bien. Dans d'autres monde, on a des gens, ça va vraiment. La fin de l'année, tout ce qui est vraiment temps, il y a 2021, puis émission Liboso, meilleur déjà. Ah, merci beaucoup à toi aussi, mon frère. En tout cas, on a profité de souhaiter meilleur Nangaï. Na ba frère nangai na ba sœur nanga tout au balandara Jonathan Baforme partout dans le monde entier na moni bongo rotre qui a l'autonadio Anthony Kadima leader Netouche Lokela Joël Mukuna Shagi Mavoka papa bio donc Sakis Mandala son excellence papi Etaya ba Konga Dédric Mampouya 10 ans de pouvoir Patrick Abukanga Moto Pamba donc Germaine Maniengi on est ensemble ba meilleur venabino tout partout dans le monde entier. En tout cas, on a profité de souhaiter aussi dans la patronanga Robinho Mundibu, elle est généralissime Panthère Noire. Grâce à elle, le Jonathan a commis Oyo et Sengi Aza na Mokilo. En tout cas, nous avons ça toujours de bonnes choses. Et par Robinho Mundibu, nous avons abattu les en tout cas, c'est vraiment longue vie sur terre parce que c'est l'arrivée qui compte. Donc, surtout beaucoup plus, c'est l'arrivée qui compte. Donc, voilà. Et comme il y a un totem, Robinho Mundibu, Panthère Noire, Inosbi, Tigre. Fali aigle oui tu pour créer mon problème aigle panthère noire moi tu créer mon problème non problème était ça le roi yo Dan Mosengo zali meilleur na génération na yo ça le quoi ba Robinho Mundibu ba Inosbi président Fali pour pas ba meilleur na ba génération na bango donc mon amour libre vous comprendre à libre ya osala oyo mutema ni zotinda yi asala mais dans le bien vous comprendre Robinho Mundibu tonga préféra ki ba benga ye panthère noire parce que mo yebi parce que tout ba panthère noire ba animaux moko sauvage donc ils le roi ye pe aza sauvage na musique congolaise parce que kotala ye des gens boye abimani na vocal ka moko ba pesa e chance na wenge musique à maison mère ya voyager ya beta na ma grande salle mais les lots sala ba succès au salama romo ya bien donc le président Wiranson akoma na fier na ye pona mambo azo sala na mboka na biso yango tango atali abia donc faut penda Panthère Noire kota vraiment donc parce que c'est l'arrivée qui compte donc bon comprendre batcha na bon qui na ba polémique parce que président Fali Aza de la place Aza Robinho Mundibu patron na biso place Aza il n'en subit pas à place Aza bango tout ba bundela ra drapeau ya mboka na biso Congo donc voilà. Par rapport à avant tout tu as vraiment l'actualité au lobby le Soukambo ya Ranson awa azafir ya Robinho Mundibu normalement ce moment ça il aura bon faut affirmer mais tout le monde aura moins réciproque bon relation malamu entre Robinho Mundibu na Ranson tout le monde aura Fabregas Ernest Tomoni na pemeni ya Ranson tout le monde Ranson na ba concert ya Fabregas mais tout le monde aura vraiment relation wanate entre Ranson na Robinho Mundibu. En tout cas aussi penda question mon place moi ya bien en tout cas Robinho Mundibu premièrement na la terre
à flatter talingaka vraiment kosama toujours ezalaka ya vrai ça ya ba bien à bénéficier pena makambo joint na mopepe en fait déjà nda reconnaîtra déjà Igor le roi de la forêt za grand formateur a formé les lois à la oyaza c'est tout Robitera qu'il faut collaborer les autres salara non il y a pas de problème mais il faut toujours concentrer beaucoup plus album na biso noir et blanc mais beaucoup plus qu'on s'attacher na président Ranson en tout cas ça fait qu'un cadre moi ya bien parce que ça déjà famille ye muta forma bango ye mutu lelo abimisa bango mukile découvrir bango mais Robinho mundi boazala flatter te alinga vraiment beaucoup plus mambwe la yango moko donc voilà quoi tofanda mpenga moto tozobetisa masolo ya chiffre 9 kala mingi tozofanda kana si wana yo opesanga ndeka ba question ata nayaki nango te nazwa yango kana maloba na yo tomonaka baressortissant quartier latin moi unité bafali pupa ouais tomonaka moi fraternité mais koto wenge musique à maison mère mona bino babeba na bango na bango mona Robino Mundibu moi boena mutu boy Robino Mundibu alobi boena mutu boka ya maison mère est-ce que qu'est-ce qui se passe vraiment na bana ya wenge musique à maison en fait omoni nzete badressa yango ntango ya moke moni nzete badressa yango ntango ya moke ntango deja ekoli misisa nango ekembi mpo adresse yango ezalaka mpasi lobo okata yango wenge depuis ezala wenge oyebi mambo wenge esala donc éducation de base nango ezalaka déjà oyo eza ti lelo toomérite oyo toomérite donc eza kutu te eloko ya sika ke ya bato oyo na oyo basala échange de parole oyo na eza da mambe baya da idéologie ya wenge non eza idéologie ya wenge eza kaka ke soki mosusu parent oyo apesaka bana éducation bolobi te ke na ndako mpe bazwa éducation papa wana bapesa na ndako wana eza idéologie ya wenge so olandeli wenge depuis banda ti lelo nde eza lelo na baoyo babima na wenge na baartiste oyo bauta na wenge toujours so tali omonaka aza wenge men makila wenge eza kaka te makila wenge eza kaka mpe ongali mpenza nasengaka ya important bato bacomprendre ke monde eza koévolue technologie mpe eza kochange makambo ezomodifie tokozalaka te mosusu nde babengaka ba 12 nde basala bato bakanai ezalaka na kala tomema ngo so na génération ya lelo non même pas faut bato balukaka kotia mwa maturité moko boye na manière moko ya sika na stratégie moko na musique congolaise balongola no mambo wenge mamo boye donc parce que loso moto asala moto kanai bazongamba moke wenge so moto asali moto elo mo boye wenge lo bato ebele babonga te na vie mpona kiwenge donc comprendre baartiste ebele batikala si nga na wenge ota nga na wenge bakiteti mo mal placé entre temps bayebi soki so osali mambo boye ekomema mpe mosika tellement de obeta na wenge otikalaka na stratégie ya wenge bakiteti mo mal placé lelo baartiste ebele bakenda mosika te so comprendre lekolaki wenge alors bato bamonaka mosika moni eti président Fally Ipupa ayaka na respect bofingi bolobi eka respect maganya ba ame ebele bino mpe respect ngo na mwa suka tomona kama moizela ete non kozala te c'est trop dire ozo comprendre kozala te c'est trop dire Robinho Mundibu azala toujours respect na ba grand frère na ba master na ye na ba petit frère na ye ya moi genre oyo ezalaka ke soki moto alingi atengama na chemin tolukaka kozongisa mwa moke parce que il faut comprendre un peu mambo bien est-ce que vous pensez qu'il est le revendre aussi mi micro au sur la maman ou monde entier ba Hollanda on dit maraté mais le pour vendre lobby payer pour longwa on soit remplacer il faut on dit marabato quand on reconnaître bato basala ba effort yo peut reconnaître yo Robinho Mundibu soki amso bato batreta ki azali impoli ndi bato batreta ye donc bato balongola na ba penser na bango wana az artiste oyo éduca toujours masse vous comprenez donc ceux qui a traité qui va proprement bongo parce que monde entier baza au courant ba ebi ke Robinho Mundibu a traité quand même sous ba proponi moko pona vena biso Ferrego là zaka ba proprement parce que président Ferrego là les kaka na télévision ba poser question sur Robinho Mundibu awanga na Robinho Mundibu alors Robinho Mundibu azaki dans Paris na France précisément na Accor Hotel Arena il a prester pour un concert moko ezalaki phénoménal il y a président Fally Ipupa et notamment en 2020 le 28 février il y a eu concert monde entier catastrophe et salamana na kati ya Paris na kati ya France ou na Paris il y a ba aventure te ba mituke zika bato ba betama mambo belé salama comment ça fait tu artiste mon congolais pour les qui na télévision ba poser question pour un artiste ou qui ko présenter un événement mon ya bongo o lo ba royeba été alors il chokaka ba fanatique ba linga la bonne musique surtout ba fan ko ba linga ka Robinho Mundibu elle est généralissimo alors tant pas 3 ans avec na kin avec ko les aux encours non, c'est trop dit parce que surtout tout un âge.
président Ferregola da mukolo tu as un plan artistique président Ferregola na ba œuvre so comprendre to ki na la logique des choses to so la pena mambongo bien et puis à la paix bien ça na ba œuvre na ye asala mambo beta ba grande salle mais ba to ba poto asala mambo ebele surtout na début à carrière en plus mambo tout salaka les ara sans album président nanga leka na plateau ba poser question abi on atala grand frère na biso wana na télévision ba poser ngai abi oyebanga ta to ke chokanga kata ske ba bona boy ba Davido ba artiste étranger ba reconnaître Robinho mona mboka congolais oyo congolais zo wanga na esala bien te Robinho mondi ba lobaka bongo on a est-ce que quelque part zaka ki wenge pe kate non ki wenge te yaki ka ko dénoncer que nana nzembo nanga na moins de une année totalisé 19 millions de vues par rapport à propos ninge faire à ignorer qui Robinho moni wa mpeka ki wenge la bon on est ça ce que sinon ye mutakoye baso eza wenge so kasala kiango ka poisala donc wana ce que ezo dépendre na ye mais quant à moi je ne pense pas qu'il y a rosala ngo bongo pona wenge un soir mon ka que pour Robinho Mundi bozala beaucoup plus attaché na présent Fally pour pas côté na ye na présent Fally ezara moi ba genre yango préféra ki ko négliger Robinho Mundi bo donc voilà yango bato pena ba longa na bango ki Robinho Mundi bo boye Robinho Mundi boza congolais or sa musique ya mboka na ye toujours sa ka fierté ya mboka na biso République démocratique du Congo bato tout basé la ka album na bango noir et blanc en 2021 où il est disponible presque dans la plateforme et puis à téléchargement. Par rapport à noir et blanc, tous les LP tonight mais les lots totali koto vie auto yebeki Robinho Mundi en 2021 faut qu'on se le dise à talama ki makasi na musique na biso mais deux options suka au koto rendement non et vision visibilité ça qui vraiment ezadiani. Bon moni bato msusu balingaka biso msusu mutu msusu msusu alingaka Jonathan ba forme msusu azala ne fanatique msusu ya président Fabregas basepela pe na Jonathan ba forme mutu msusu alingaka Jonathan ba forme msusu azala ne fanatique ya président Kabossi vous comprendre balinga Jonathan ba forme msusu na stratégie ni moko boy msusu na coutrement ni moko msusu na ba façon ni moko boy donc quand est-ce que Jonathan ba forme a remis ko clasher sur msusu bato moko bango ba préféraka directement et décourager bango kolinga Jonathan ba forme n'était sur ça se comprendre vous comprendre directement et décourager bango comment ça peut être na sepela na garçon mais ba comprendre na OK nango bien te sur bato nga na préférable boy ndenge directement ba moko lokani a changer page. Je comprends. Quelque part aux propos ya Robinho Mundi bozaki bien te par exemple pas faire rigoler ngo c'est que ba tonete tala mama kasi. Sinon ba fanatique yo balingaka artiste wana. Sinon ba fanatique yo balinga artiste wana ba traiter yango bongo. Parce qu'il y a ba musu balanda Robinho Mundi ba 100% faire rigoler. C'est quelque part le ozo affirmer que conflit il y a conflit tout le bango bongo ya faire rigoler na Robinho Mundi le c'est le que ba tonete simba. Oh mais quand est-ce que ndenga na zabu msu na vanda na ndako ya ba parents nanga mais na sepelaka msu na famille moko boye libanda directement ba mon famille wana bazo traiter ba parents nanga na ba façon moko boye est-ce que nous avons na confiance à famille wana libanda non tellement on pesa bango les deux on pesa bango mukongo on continuer ba chemin nanga msu donc c'est juste cas ba fanatique à président Ferregola ba jouera ba propos wana moi genre batala mais artiste to sepelaka na comment va propos na roki nango boy bazwa basalaka boy to allez comprendre mais tout ça toujours musique to bimisa ki chanson na biso goûté depuis le 6 novembre 2020 il y a des plateforme et puis à téléchargement to te ko bimisa lisusu chanson na biso tonight au président na biso Robinho Mundi ba pour na décembre na biso ya 2020 na ba plateforme et puis à téléchargement tonight ezawana goûter pezawana disponible ba tout balinga la bonne musique ba kende vraiment ba consommer yango massivement bon ça la vraiment décide pour na bato bazolo ba ke ba moni goûter vraiment rendement non ezaki bien te tonight peza bien pour ba ke ko kita Robinho Mundi we bandi wana non même pas Robinho Mundi doit toujours puissant en plus à début de carrière mon frère Tobi Kosate pour toi lo mo boya cc to boya ba baeba lo mo likaso ba kalsusu ya lo moko ya CC kaka na ba février na biso ka bato ba comprendre force à Robinho Mundi ya liso wana lo mo ya ba CC ezali po ba prendre malo la 3 fois nzolo câble ya semaine et ya ba comprendre ba faire ango ba Christian Kachala na kata New York ba comprendre ba Charles Madi la jeune premier ba comprendre avec nanga ba Caps Kabasele Moronza Hero na Paris les princes mondialais papa le pango land l'homme ta contrôlera Londres mobimba wana bazala ta masolo wana ya CC ya coulisse
Robinho Mundi Boroya parce que toyoka ki bato la ba Saint Valentin ba sa ba mo bo eblo mo robima be ba yeba ki surprise ya ali na ministère qui a formé Robinho Mundi Boroya wana parce que moni le 18 décembre Aigle Mataki depuis Aigle Mataki et là moko se soit régné Aigle est toujours ali kolota là bas le 18 décembre on comprendre que number wana ra mutu moko abima le 18 décembre mata likola contrôla ba biloko to kanga kenda na ti sikono abo kityango na si Moto luba ke maloba mso luba ki batumsu ba sepela surtout net nga zo chance ya momo mingi so a bandi so luba Aigle kende mamno so likolo c'est pas bo sepela na ngol su na ebité so vérité za bokabwani ata Benny Mafuta vraiment nde on ngai caméraman mo long jambe bien taillé noir américain vérité za bokabwani frère ezaka ke na minichu bato ba célébrer vraiment tokos de naye mbela bébé ayoka bien je vais chanter taba nzembo mwa bongo nzembo eza na génération te na ba bébé bana ajitu na ba koko to mona ba challenge partout na monde entier ezotambola na ba réseaux oyemba ozano musicien te mais toyo sengo moi désolé pe désolé tokos ya président Héritier Watanabe en tout cas na pesi ba mbote générique ni auto totaliser 1 million de vies générique ya président Wato moi qui na toujours branché pour ba master nga bazara na ba Francis Diba loko koyoka yango pris fenanga dadi mola toujours bazara na latine wata na pesi bango ba mbote koyoka loko koyoka yango okoyeke loko eza loko moko boye senga qu'il faut ba réfléchir bien parce que quand est-ce que là le roi bitumba ya Mike Tyson na joa bundaka na yewana ya bitumba banjoko o preko chango kana bichacha te okoyoke loko imaginez mutu asali affiche avec singa avec chaîne a chaîne lokolo c'est juste un petit message na ndenge ma bete bato ba tenir nga rigueur te parce que ba signe mususu porter un message bato faut ba comprendre mambo mususu quand est-ce que ça li fiche avec singa tena lokolo muto ba kangi singa lokolo kenda musika te faut comprendre mambo mususu va zo ya kanga ndé ba adversaire non wa zo mambo mususu na philosophie mo robo batala ngo pe na misu mo robo zo bayaka no liboso par hasard et le roi l'homme par hasard il y a un homme boto considérant ngoté un par hasard faut réfléchir bien et les capé pas par hasard toujours le mot to to kangi fiche na toujours to tie singa na lokolo c'est-à-dire qu'il y a to ke musika te to liaka na niveau ya singa o batie libiso donc allez-y comprendre mais artiste a beau chanteur artiste ça là toujours musala na bien asa soki na Guadeloupe no mona Guadeloupe ouais ça toujours ba clip na ye mon toujours to na actualité musicale asa pour ça ba clip na ye toujours abundela ra pays na biso donc courage na ba artiste et tout basala la bonne musique ya mbongo na biso et toujours copé sa force ya République démocratique du Congo Libraton pia na pays ya Lembozi océan et balaloyembo afetaki bongo na Angola précisément na Luanda na ba taboche les pères qui papa yoyo mutambunda moko soin mignon bogard na Luanda bozonga kin le 5 janvier pour continuer mamuna bango pour le 14 février mokola Saint-Valentin bazo lancer les biso c'est pas sorcier na ba plateforme et tu télécharge. Merci beaucoup vraiment cher abonné to continue vraiment dans Katel sur l'actualité boyebinga ngaloba nanga vraiment je tiens à remercier Gloire Moko la Polga na Peshimbote Bisika Azali na Bosenité Déborah Mukango ma petite sœur propre ma petite sœur que j'aime tant na Peshimbote Bisika Zolanda ngai bon panzabino orchestre Chiffre 9, tu as la clé de tous les nombres. Chiffre 9 n'est belé à la rater. Surtout bandit, au balou, sur mon 9 fois à la rate toujours les colos. Donc, n'intimité que baro panda chiffre 9. Shumida Kenda, on est sur l'actualité. Est-ce que vous avez équation par tout ça teste pas maestro Fabregas? Ah, babenga inga ba master nanga mo Benny les noirs à Bière de l'Ex, dans bon na ba lasso boutique la puissance, na ba calife marché central. Guy Boroporo number 1 numéro 1 Paul Olero business na marché central wana na ba Regen et Tobo a bière du moment muto asimbi masolo to Regen et Tobo na pesi ba mbote ba benganga ba singa ke to moni chanteur na bino mo sa teste quelque part point d'interrogation Papa Braga orchestre panzana j'ai débat on ngaba ken bon premièrement non muto le roi chanteur on a que no sa teste non ba critère ya chiffre 9 ba critère ya chiffre 9 wana ngoti besoin que poani donc moni bato mususu tozwa bango kaka mpona mawa totali kaka motu moko ayaki abondela aza ata awa aapprendre batie yo mpo oapprendre oyekola yo komi grand prêtre okomi kotalaki okomi quand est ce que nano okomi te
garçon mo ya bongo yango monaki anyati mwana susu nanzimi te ke msuko ta kendaki ba récupérer ne ba récupérer ki coach ba animateur Shomi oui puis gaza coach ba animateur Shomi aka coach ba animateur ba obuzana mon pa na bino Shomi azala coach ba animateur Robinho Mundibu mutapesa ye atika ye wana Bill Clinton ko ndima ye alba il faut coloniser a PC chapeau moko boye donc ya ministère la coach akotika la coach na génération na ye Shomi na ngwere na pesi ba mbote esika azala toujours ba bonne chance ba bon boulot nayebi ke amuta indusa pesa rama moi bien les prochains sur la liste des années au Bozoato na yango wana yot transfert wana il faut la transfert ba Messi ba Cristiano mais transfert ko ça mala transfert wana faut sobo solana rodi ke lutonadi au partenaire privé ba Sakis Mandala il faut bakota marambo ba grand frère nanga le rôle ba Jeff Ndongala op service DV loterie la Valère Sire Jeff Ndongala grand frère ya John Ndongala ba José Ndongala bango tout na pesi bango ba merveille na bango transfert wana soko faut bango tout ba vanda ba sola pour na Jonathan ba forme ça non possible ko ça là bon faut pas réfléchir nga pe faut na réfléchir parce que la vie en total rapé pour maman to bunda ya pour na ba vie na biso vous comprendre donc maman na sola ngo trona rodi ke lotona dona ba leader Anthony Kadima na ba Nitush Lokela ba Joël Mokuna ba Germaine Maniengi ba ebi ke Jonathan ba forme bunda pour na venir na ye na famille na ba relation tout ça là mais pour l'instant on travaille on a chiffre 9 tout bimsano album na biso album du siècle album le plus en attendu partout dans le monde entier na c'est la marketing na c'est la na comme ça on a niveau ya marketing moko boye na tika on a bar moko boye moto aroya na sima Jonathan ba forme apeka pe ko travailler ndeti Jonathan ba forme ba pesa ngana chance et c'est la norme noir et blanc marketing après si ko toye ba mamsu neto sala aussi. Merci beaucoup directement tout qui na rubrique na biso le prof wana bon déjà les profs parce que rubrique on nous a bien autant à 5 albums t'es pas monsieur autant les albums t'es il doit mener en 2020 sur 10 bah cause bah combien hein bon puis ce bima qui m'a générique moi ndem mener en 2020 sur 10 et cause combien tout ça l'on oublie na moi mbangu na biso pe to na kati te non to ibite zanga no tanga ni sko ba kombo to banda problème était vas-y Inosbi Hollandi. Ça va, c'est un garçon mon courageux, qui est bien, ça cause à 8 sur 10, c'est bon vraiment. Très bon beauté. Donc, petit morobo et abîmé nulle part, mais à zo brûlé pe la génération na ça maman bien son habit qui ma bepo na ya bato ba olandanga ba mona ke naza ignorant. Donc ça maman bien rebochul en tout cas na souhaité ba bonne chance carrière na vraiment que musika azana ba 7 sur 10. Mon père, je n'ai rien fabrication boire ba crignon. Et on est sur les yoga na tano. Sur 10 comme. On te repère ça ba 4 sur 10. Tonight. Tonight is à 8 sur 10. Pourquoi que l'on a fait rigoler? Et on est à 3 sur 10. Pas fallu toujours album ou bien mais toujours un moment quoi. Toujours album. En globalement, tu es la meilleure. Donc pour classer cadre na place à la meilleure parce qu'elle a 10 sur 10 parce que mon il est là surtout beta masolo ya mboka na biso desina ba mboka moko boye baloba mso lingala te baloba français te bayoka musique congolaise grâce à président Fali et le but est que ba grand frère au basala musique liboso na ye ba ko ba pour sa musique tina ba niveau mo bongo te ya ke muna muto ayo bakisaka ka Pierre na ye place muto asukaki le sukaki wa muto abakisi Pierre lobby pe président Fali ozala te ba au génération ya lobby ba ajouter pe ka ba Pierre na bango na chantier oyo la musique congolaise donc voilà tout si c'est une question on a rubrique le profond les 8 budget et les 18 des alliés parce que tout ça va classement ba to abimisa ki na 18 premier nani deuxième nani troisième nani 4 PNN pour Cindy pas le 18 en haut Karine Mokonji pas le tout ça c'est au classement premier deuxième troisième na quatrième ou le 18 premier premier pour président Fali pour Paking deuxième président Ritier Watanabe Kogan troisième Nzembo ya honorable Sindu le cœur quatrième président Ferrego Lanika Boronina donc voilà. Merci beaucoup, c'était notre rubrique Le Prof que vous aimez tant partout dans le monde. Une émission présentée toujours par Daniel Sengo. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur cette chaîne Congo sur cette télévision. Beni Mafuta, le king de la réalisation. Merci beaucoup à toi. Petit à petit, nous arrivons vers la fin de cette émission. Jonathan Baforme est mon invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous essayons vraiment de vous informer de l'actualité musicale de Robinho Mundibu, le panthère noir. Robinho Mundibu.
À quand l'album? Bon, cette année vraiment, album Noir et Blanc est disponible partout. Dans la plateforme et tout, bah tu peux consommer parce que les autres habits au moins temps parce que mon ba featuring déjà trop na 4. En plus album on pesa trop costaud. Artiste belé étranger ba la pour ça ba yembara na Robinho Mundibu. Ba kota na kata Noir et Blanc. Au total la people no calé ba date na ba calendrier na bango yango mutizo pour ça biso album et rumela. Mais 2021 vraiment des staff et vendaki administration tout ya chiffre neuf et vendaki il faut album et bimana 2021 parce que moni album to bande ko préparer depuis 2015 sur 2021 donc voilà les algo mo botolinga vraiment comment va 10 ans tu le balle de match non même pas balle de match président Jiba ça ba œuvre déjà ça là surtout on a premier on a début ya carrière na biso to linga tout ça eloko moko boye eza la penda eloko mo soko bo pesi ba fanatique penda ba consommer yango ba sepeli artiste parce que ba artiste ba fanatique ba traiter artiste beaucoup plus azalaka kota show kota rumba vraiment azwa penda rumba na générique na ba afro na biso to wana yango to pesa yango vraiment eloko moko boye ça c'est du waouh na mato ya bato pe na miso ya bato et eloko moko ya bien cette année 2021 album Noir et Blanc ba fanatique ba ozwa basa na bango toujours bien parce que moni biso to kana ba fidèle à Robinho Mundu baza bato balinga Robinho Mundu bosanza album baali bato baya ba concert na biso bato bazala na biso partout bazali on a ça bango toujours bazara passion bazela l'album na bango na 2021 bato na studio tozo préparer le moko boya cc bato tout balingi ba bwaka bango nde bazobwaka babrali malola 3 fois njolo câble ya nsimi na eya nde babwaki ba Chrisaka Chala nde babwaki ba Charmadi la jeune premier nde babwaki bavenanga le prince monzale papa lopango landi lor jo babwaki bango na kati ya eloko moto préparé ya CCA nde babimis nde babwaki son excellence papi eta ya bakonga son excellence papi eta ya bakonga Robinho Mundibo apesi makambo na kati wana donc bato ba comprendre ka niveau Robinho Mundibo lengaki na mabwango donc voilà. Merci beaucoup, vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission petit à petit. Non, tu le tomboir ma banga na yo. On a des années bateau. On remercie bateau. On a tout kabwa. On a tout kabwa. On a question. Puis quand des questions sous quand tout kabwa, on a bien invité. On a des années aussi. On a eu bois qui peut pas dédicacer na yo. Après te poser question sur le kabwa là, bison. Pas de problème. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Ne partez pas encore parce qu'avec Dan Moussengo, la fin est encore vraiment très kitoko. La dernière question qu'Abola Bichon a bien invité, je tiens à remercier beaucoup mon équipe technique. C'était Dan Moussengo à la présentation, Benny Mafouta derrière la caméra et Jonathan Baforme était mon invité d'aujourd'hui. Nous allons nous séparer à partir de cette question où chaque fois, Nakabonara toujours avec la dernière question. Je tiens à remercier Ronnie Beckham. Ronnie Beckham est mon ami personnel. Merci beaucoup à toi. Dédicacé dans bata on a posé question donc en tout cas tout d'abord on a remercié nos frères nanga Dan merci on a déplacement na yo surtout na frère nanga Benny Mafuta na sima caméra na possible toujours merci à trop ba bonne chance na ba courage na bino bozara toujours déterminé les bosangana boye oye loko mo kabola bino te bolingo toujours na confiance na travail et omema bino musika parce que otoza lelo oye roya lobby et oleka ya lelo tous a toujours déterminé na pesi ba remerciement na batu to ba soutenir Jonathan ba forme ainsi que oyo balingaka patron na Robinho Mundibo na orchestre Mobimba chiffre 9 na pesi merci à trop na Rodrigue Lotonadio Anthony Kadima leader Nitish Lokela Joël Mokuna Patrick Abukanga Motomoro Motompamba Patrick Abukanga Motopamba Dedrick Mampuya 10 ans de pouvoir Joël Mokuna Rome Nyanga, Apesio Bambote Atro, Jérôme Nyanga, on est toujours ensemble. Germaine Manyangi, Yoyebi c'est la famille, reste la famille. Apesimbote na Chanel El Loussadi, sous Chacha la Baronne, Fimoko catastrophe. Donc pour mon aïe, Yomoro Yebi, Char de Poule toujours, Apesio merci à trop. Guy Boropolo, number 1, numéro 1. Sakis Mandala, Christian Mandala, Jeff Ndongala, Op Service, DV Loterie. Son excellence Papi Etaya Bakonga. Donc Nabosani Binoté, c'est la famille toujours. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 10 70 230. Plus 243 89 10 70 230. Ainsi que na bureau na biso Mobimba. Fabrice Ngabali, Pacho Marcel, Doula Sebilele, sans oublier Béni les Noirs, mon ami de tous les temps, de tous les jours. On est ensemble. Merci. Question dans un
nzambe kuna satana bakabwana likolo satan kita na si nzambe atika likolo siko yo po molonga pa robino mundi beloni soki ya sali oka iloko ane olonga pembeni na comprendre question no bien question na ngezabe polonga pembeni na robino mundi eloni ya ko salo iselo pasi makasi polonga pembeni eloko osala nga oyo déranger nga pona lo pembeni na ye bon ngani na bona défendre ka toujours Robinho Mondibu solo na koma na ba ranking la place mso na kota te eza grâce à Robinho Mondibu ozo comprendre soki lelo na koma kotambola ya kobata eza grâce à Robinho Mondibu eloko esala nga pasi msusu ya kotika ye koki osala vie na ngai ezaka msusu bato nga na manka ba respect soki bazongani sans que nga na yeba wana siko esala nga pasi na oki